poto sosola misala ya bana ya satana na kati ya lingomba, poto sosola comportement ya bana ya satana na kati ya lingomba. Il faut ezwa biso mibuboni. Etango to sosoli yango ete bizaleli o ezali bizaleli ya bana na nzambe te, bizaleli o ezali bizaleli na biso bakimbangiste te. Tango to sosoli yango, est-ce que tokoki kozwa décision te ya kokatande? Régie très rapidement, balancer les biso ba image ya Mama Francisca. Balancer nyoso mi balemba la moko. Ou balancer déclaration na ye, ou balancer parti o ezali ko confirmer mayeye ezali ko loba. Ou balancer yango e na suka to ya kotuna mituna epai ya banganga nzambe epai na biso bandimi bongo tokoleka na deuxième étape ya émission na biso. Régie très rapidement. Merci. Bon tout nangani. Na ebisa bino siko nga. Omoni nga Francisca Balenda. Nga penza te bomona nga boye. Na uti pena musika. Mo ba vi bomona ba. Wana ku bomona. O bomona video bomoni wana na omela wana. Wana eza kutu Maltina. Tellement na journaliste na zaka journaliste ya libanda. Na za journaliste na yamba ba musicien. Ponga na koma kosa la tata c'est grâce à tata molimo mo santo nzambe na nga passe mo ngianga. Nazaki journaliste à libanda. Parce que wana eza Maltina na baloli papier pour la publicité ya masanga te ya Maltina te. Mais est-ce que nga na ndobela de whisky, nga nzamba whisky makasi. Boîte ndenda kuna nga. Na bande ko blala na boîte na mukana na boîte. Na ki mutalo yenge impossible à 100% nga mosko na yebisa bino. Mutalo yenge na tisa ba $3000 na boîte. Boyoka na silisa kambongo na boîte. Na ko kende boîte na kutana baba bandi bakale ngai mais na kozonga na ndako na zwimbo na ke continue ambiance nga na zaki ambiance 16 ya somo ya grave ozoka na sali ba via lo yenge okubomoni yango te okubomoni eza mukie na sali ba via lo yenge ya lo yenge ya lo yenge ya lo yenge dans la sali vignonso la sali vignonso donné na boye la sali vignonso libanda. Je suis content de publier ma vidéo na po sangani. Pour les lunde na zaboye. Et ça grâce à tata simo ki monki ngani nzambe na nga. Bukulu na nga yebo kwa ko révéler ngai tango lobi ke tango ekoki to bandeli ya zero bokomona bilembo ekosala. Ngala za. Merci na biso batata ba maman to landi ba étape ya ba vidéo ndenge maman na biso Francisca asali déclaration na ye. C'est-à-dire, maman Nabiso, maman Francisca Balenda, yemoko azali ko confirmer que ye azalaki moto ya milangwa. Azalaki moto ya baba, ba club, ba nini. C'est-à-dire que moto ya makambo ebele, yemoko azali ko loba yango. Nazalaki moto ya milangwa. Nazalaki moto ya ba club, nazalaki moto ya ba boîte, nazalaki mutu ya komela ba drogue, ba makambo ya ndenge na ndenge, ye moko azali ko confirmer yango. Et mayepe azali ko confirmer yango na nzela ya ba recherche na biso, to lakisi bino lisusu deuxième vidéo, oyo Mama Francisca azali ko bina. Mayeye alobi azali ko confirmer yango ye moko. Ngai na yo pe tomoni ke oui, makambo Mama Francisca alobi apositi. Azalaki mutu ya milangwa, azalaki mutu ya baba, azalaki mutu ya boîte de nuit, azalaki mutu ya komela ba masanga ba whisky ya makasi, azalaki mutu ya ndenge na ndenge. Soki otali ye en soi, okomona ete na kati na ye. Ba vidéo ezali ba recherche to salaki okomona banzoloko bisika ya ndenge na ndenge akati kati banzoloko batatu banini tout ça ye moko azali ko confirmer. Mais biso to wana ba question autre. Mama Francisca Balenda akomi mondimi mukoloni aneni parce que vidéo na ye ya mabina na vidéo na ye o azali ko confirmer ete ye azalaki moto na milangwa soki otali okomona eza na écart ya bambula te. Ça dit Mama Francisca Balenda auti na mokili même soki azalaki mondimi ya kala toyebi na lingomba ndenge tambola tango mutu abungi
retour na ye ezalaki quand azongaki mokolo nini azongaki mbula nini malongi akotelaki wapi Mama Francisca Balenda malongi na ye ezalaki na paroisse nini soki akulaki etaki sekoki soki akulaki etaki molandi soki akulaki etaki Saint-Elama bakategori misatu wana akulelaki na paroisse nini topekisi ye kozala mondimi te me biso tozali kaka na posa toyeba azali mondimi ou bien azali mondimi te démarche simple et à ce moment là nde tokoyeba ndenge nini ya kote ya ye parce que soki moto azali mondimi ozali na lolenge ya kote ya ye soki moto azali pe mondimi te tozali pe na lolenge ya kote ya ye donc epai na biso ba analyste spirituel banganga nzambe boluka bososola Mama Francisca Balenda ba video na ye oyo auti na mokili 2021 azalaki na mokili 2022 azalaki na mokili 2023 azalaki na mokili 2024 Mama Francisca azalaki kaka na mokili akomaki kimbangiste mbula nini soki azalaki na kategorie ya ba Saint-Elama akulelaki na paroisse ni soki azalaki na kategorie ya ba Sekonki akulelaki na paroisse ni wana ezali page ya mama na biso Francisca Balenda. Quant à nous banganga nzambe ya koluka kososola soki azali kimbangiste ou bien azali kimbangiste te parce que dernièrement le monarchie était bapesaki lettre ya suspension mais ba confirmer que azali kimbangiste biso to sali ba recherche to lobi ete mama Francisca Balenda auti na mokili soki azali kimbangiste c'est comme catégorie nini akulaki po azonga na lingomba akulaki etake sekoki akulaki etake Saint-Elama ou bien akulaki etake Landi. Tout ça la recherche na ba paroisse to komona ete makambo tozali koloba ezali na nzela to leki na likambo ya mama Francisca Balenda to koumela kuna tango molayi te parce que mama na likambo ezali nde esika tozali kokende